On ne fait pas la fête lorsque ça brille chez le voisin, dit-on. C'est avec beaucoup de douleur et beaucoup de tristesse que nous faisons cette émission. Vous le savez très bien que joueur a mené dans Bokanabiso au nom de Mamalé. Moi na lemba le quoi babetima sengu biso nsoba na lemba en tout cas nous sommes endeuillés, paix à son âme et mes condoléances le plus attristées à sa famille biologique ainsi que famille nae mobimba ba joueur nyonso ya Congo partout vous allez en tout cas je sais très bien que vous êtes vraiment choqués à la disparition de notre grand joueur Mamalé ou aloba mbongo mukie bale mukie donc yepé a révolta ba joueur na biso po baeba que musala na bango nde eza bale donc soki bopesi mbongo te moyen pe bapesa ba énergie na bango nyonso na bale ezati lelo azate atiki biso bana na bazolela bana lemba pe bazolela mais regret muke kaka na gouvernement na biso o lelo et penser na Mamalé tango akufi. Alors il faut qu'on pense na mutu tango azana nous vivant et nous ala bien parce que artiste joueur na biso Mamalé vraiment a souffert na maladie et puis vie abane ko mener biso bana lemba to bane vraiment ko séparer la ngote surtout ba o ba ebi bale bien so bokina ba terrain le quoi GD terrain le quoi mefe ndenga zala ki wana akoma ki le quoi moi mandia mon robot et ko senga ba petit na mbongo e bande ko sala biso bien te. Alors la joie Amado Pichou na l'hymne national yo ebi masolo na kata France les sponsors officiels de cette émission la joie Amado Pichuna ndongo sunga ka fondation Betima Sengu to pesa ka pe ba don na ba orphelin faut pe quand même ko tala kananu hein eza même ba joueur na biso eza même ba musicien eza ba danseuse eza la ba journaliste eza la ba vieillard photo kendara pe na homme de vie ba tout bana ba malade na ba hôpital photo kendara même ti na ba prison donc eza parmi ba projet na biso nzamba taka loboko mbongo emonana to kokokisa yango kaka lokola makambo ekomeli Mamalé sali biso pasi makasi news de kine tikala ki bongo te to mekipe ko lukana ko yeba akufi na nini bato akufi na corona eza corona te eza maladie gouvernement na biso tika eloko na to oboya yango onde bato bazoloba ote réparer comme kobima ke Mamalé azalaki malade abeli malade na ye oyo azalaki na ngo na nzoto akekufa na Saint-Joseph amanda zo traitement en hôpital na Saint-Benoît ti batindie na Saint-Joseph akekufa kuna bandeko eza corona te totika kokosela bandeko bazokufa keno akufi na corona jamais Mamalé azalaki malade na ye babiloko pa bane ko mela wane bane da ko détruire ye nzoto ko meda ko pesa ba malade na kati ya estomac donc yango na poumon et banaki déjà ko bebisa ye nzoto donc ezaki biloko moko eza pe conseil oyo biso batu totikali tozo un peu leçon surtout na ba joueur na biso bozo mbongo kaka basi bozo mbongo kaka masanga oko s'organiser na vindenge nini lobi est-ce ko beta ka bale lobi bale osila alors bana oyo zo bota oko tika bango ndenge ni bakoma ba shege bakoma bakuluna bakoma ba mitelengano. Je vous laisse d'abord de suivre les images qu'on a pu récupérer juste na commune ya Lemba Batouba mais qui un peu copé ça peut ba impression na bango par rapport ya grand joueur na biso atiki biso Mamalé au corps ne ko bima déjà lobby vendredi ba okunda ngo yoza ekoleka na cinquantenaire et pe Lemba muki après ba ke kundae na nécropole. Voilà, suivant et on se retrouve juste après. Let's go now. Ouais, nga bena komona nga artiste Diamant Nemanza autre m'a dit tolo son mettre en esprit dans lycée baba bon moi mai mabele mu pepe wande kombona nga et pour ça na Mamalé aza fait na ya Zorino wa bana no so na lemba dans Mamalé lemba so bi lemba to limité pour bale ya Congo le logo na fale ya mbongo c'est Mamalé donc tako bo ya ngote le Mamalé ba role na te koma o kote komi corona o kote ba nemo bo va kufina maramuna bon ça me n'attaque tout le monde entier Mamalé ba role na ba sakana kombo fait na po ani bongo grand wa kufi pe na za so plus bon la bomba couleur na ngate ngana imanie ba imanie tout le monde entier ou que tu kufi le Mamalé ya Zorino
Vena biso bino masa na nga débat na LCA ya biso na ba manière de idéologie wana côté to outil côté vela ça outil biso to fait depuis basana depuis za ba mike donc ça ka mama na kombo mais biso to na ba mike za na succès mais nza l'équipe na bengi diamant na ba kombo mo akati donc on a bien fait na biso mama le en tout cas liwana côté za paix à son âme Nzambe abatela dans terre abasetre na biso ezala 12 et pas na de ba yamba pena na boboto ba yamba pas un grand esprit kobuka na te mamale ya na jouer monter na Congo ça succès le roi mamale donc apena conseiller dit ça na jouer monter na Congo ça succès le roi mamale ba polo anini ba ngo ba champ et puis ma maya omela dablo ba jebele mana komba mama le za bina icône ya mama bale na biso mama le bina bimisa idéologique mbongo ballon da tu ba lelo to mama ba kimwa ki vraiment ba patron mama mbongo grâce à mama le idéologie wana de la révolta de ces révolutionnistes donc au bout qu'on a été à bina grand homme donc mama le tout célébrer liwana de tout l'excellent 40 le roi moi qui était le roi jouer moi beta na mabuilu to jouer moi beta na chite mama le a beta na léopard ouais bien nous tout va ça la espoir match mobo etikala ti lelo na foot africain 4-1 4-0 na espace à 2-3 minutes va 4 buts wa mama le na terrain na ve na ngakuluwe wa ve na biso courant no kasongo ba ve na biso lemba donc bana to lemba tozana matanga ve na biso mama le pour na vigno se bandara na fieft na ndako même ata succès bandara na ndako et le pangu et bimi na veni et comme na quartier commune ici de suite et Panzani dans ça venant nous ya famille vina so pena na ndako emeka mama le asa vina rokufa ba rokundaliwa na lobby biso so tebi o esengi na lemba to sala to côté ba réunion na ndenge belé biso tout okela na kigira chez bango ya bina kigira mutu nso to okutana na kigira donc to kene vena to kuta to lobela idéologie ave na biso to ba la prier to ko sala nini pour taper conseil pe si biso ça veut dire que vena so dae pour les mbapé ma bien biso commune moi ba prêtre ba qui connaît tout dans les membres tout à prêtre dans les mba ma bien ngom tout à danger côté la dingwe ne vena dingo vena lo ba ke mukolo kufa bona mbongo bocha obimela bona butu dans place ça vena fona côté la viande ba congolais ba mitema ma be ya souri nous mama le a souffert fort da kemba ki na nga mkete o ebi mama la ebi te biso tout na mefe wana te biso tout na GD ndenge mama la comment ko vivre comment ko senga biso tout ba petit net en autre ka vient na biso te ba mbongo na ba chebe ebele wana ba mbongo na ba chaka bongo nzambe pa ote ya bango poni boye da ba tout invité de biso tout comment ba soda pour soda ne ba perdre titre postime kufi colonel ba général donc c'est comme bongo donc t'as envie bon inutile mais ça kufi mais porter c'est ebele. En tout cas, le comportement, on peut toujours révolter. On peut toujours l'ingénuité. Boy, dans un diamant, on a envie. Moi, on a appelé les années, on a appelé aller. Que non, mon soulevé de sa père, on a attention à Koufi, aller aux humains, on peut moi, la famille peut bailler, bis famille africaine. Si baba n'a pas maman, on a payé comme un famille côté au bazar. Bis on se trouve, bis africain, on est au vivre. Dans passe dans mon thème, passe dans le comportement, tu es d'arabe tout envie. Mutakufi opembongo amonango te mbongo nena na valeur te pa na yepo amoni nango te ba nous sommes na valeur mbongo na ba okutu msuto ngabeta bale ba boya musala mo papa mba ça bon mais fort na super ando beta pe bale asisi ba milima ya lobo énergie même tout ma rocha ta 1000 kana ko karaté wala misana pexaka mais ba on lelo ba sepeli ya pe famille ta bozibe mbongo bo raisonner ve aki na bana ba réjouir na bien papa bango ça te ga bino ozu bloqué ngo bana ba koma okemba nzambe pe a telemela bino au moins na bino za $100,000 bo ina tempo un mois pour kuyi osomi no pelo te po mbongo na nzambe a sepela ne pete no zwa kyango donc place on a pena ngana bomba te nga beta ngalo ba vérité biso ebele a ba ina so pour vérité les kitro donc battu sur votre canal, mon muto kundavé na biso même moral des eaux désalatés troublé ba troublé bocha bozong sono mais moi bo réfléchir et maman là yi kuluna te o eto na matanga na kuma ba baga te to éviter bloquer so kana mutu bo suka na côté bokana na
parce que la nuit le ba matanga ebele koma bongo au fond na matanga bitumba ni po bakana na bar mo na boîte mo ba si na matanga to boy pena biloko mama le matanga neza kermesse te des athées qui lié mo beaucoup te ça lié to kutana to mémoire ya mémoire mais toi na mawa to perdre grand mot pour pas zonga ya passer. Voilà, merci. Ouais, merci à toi. Conseil na ba joueur ba ki moi ki ba Cédric Bakambu ba ngonyoso na opesi un conseil. Ouais, conseil venant na ba jogo na biso to a Congo. Conseil zaka moko to ba ko vivre na bato. Penda moto zo lia to bomba rapé to tonga rapport na vie muta lukaka rapport za erreur. Muta lukaka la malheureux azate na vie on a la plus malheureux du monde azate. Donc mutu na vie na e abulaka marama minene. Donc marama minene pe so yé tous à tous ces opportunités. Donc il faut qu'on saisisse opportunité. Merci. Ouais. Nabino Obolanda la Rosa, artiste Nabino Domboyebi, journaliste Nabino à YouTube. Et là on a eu Sabine Zanini. Et puis Sabiso kaka passe vraiment na kin ko ka ke mama le akufi. Non tout Nabino lo mama le tanga bando beta ba la ota ba bimutu nyoso ndo sepia na mama le. Le loyo mama la comme ko galérer. Koleka na lemba mama la zo galérer on dit mata comme o senga na bambongo ministre ya sport ozaki wapi tant mama la comme ki o galérer falaki o tinda ya na poto ministre sport gouvernement na biso to comprendre mambo te ça passe vraiment hein lelo mama le temps bomoni akufi ale boko mo 5 ça ba grand montant bambongo ebele boko mo 5 sapo mama le asala su bobo kunda ya kitoko te tolinga te soki mutu azaki munene azaki joueur moko munene lelo adaye ale boko mo kosa makambo boko mo beta bato ba formol ke o mama le ndenga zawana adaye na corona boni buzoba boyeko dans la rosa nabite na kufa so na kufi boko silanga corona po bino boko mo kosa bato makambo betima senquid mada na siliki na kanda mama le akufi na corona te comment boko ki kose le bembe na ata famille na ba sepelité wana eza ko bebisa réputation mutu ko bebisa pena réputation eza sens te bo bebisa réputation na ye so muta kufi na maladie bobi akufi na makambo faut pas kolobake mama le corona. C'est pas normal. Ba ministre ya santé bon mon mambo te. Hein? Eza kito côté ministre sport asala ki pene rare place wana. Fala kezo mama le a tindi atana poto. Alinga za bien. Pende ba olo bake mama le lelo akufi atiki bana. Fo bozo bana na e o atiki wana, atiki famille na pasi. Hein? Bana wana o ya tiki boza reconnaissant ministre sport mama la ndo beta bale bien bana o ya tiki na kin bozo bana na bo prendre bon en charge bo fouter la maman ta classe et ça la bien o nga pana nga na luba yango wana hein ba joueur conseil nga na pesa bino lelo yo soko komi jogo zo beta wana succès tango zo mbongo yebaka ko bomba yebaka donc emso kena yo poto mbongo wana ko spanza ngo kana basi te masanga te lelo yo mama la zaye mutu munene atikali par terre donc tango zozo eloko tango zozo mbongo ba joueur yebaka ko somba ta lopangu o che ba locataire ebele o sali o somba ta ba mapangu 3-4 ato tikino ki joueur o yebi ke non na kenda rapoto na mbongo na na zonga ka na ba locataire na ngai je suis bien c'est ça faut yeba bo moto oh non ebisa bino vraiment yango wana merci bon mbote minima beti masengo mingi vraiment ya oloba ezate pona liwa mamale donc mamale azalaki joueur moko tolingaki ye makasi ndeti ngai boye na bando to bando taba mati tant kana azalai moi muke na bando sepela na ye makasi doso azana terete to bando yoka bien te mais ekosa passe vraiment de balobi ke mamale akufi na corona donc azalaki akoma vraiment mutu mo boya o souffrir ko senga so donc so tia sengite donc moi azala bien. Exact, mais que ça la passe pour le gouvernement à Bisso. Il y a qu'on négliger vraiment ni mamale
donc balandela vraiment soin na été tindenge akoma na état ya okufa bongo pe bon toyebi maladie o akufeli nango te liwa ezala na oka bongo so mutu akufi mutu na mutu aloba na ndenge na ye wana boye me maladie akufeli nango biso toyebi te totika biloba loba ya bakete no akufi na corona mais famille na ye moko bayebi maladie o akufeli nango biso toyebi te mais gouvernement pe ayeba ke bana na ye baza na sima il faut prendre soin ya bana na ye basunga bana na ye na ba classe donc ba makambu nyonso po azate asala kipe asala ki we senyela ke asala métier akoma na eta wana c'est que gouvernement bakipa ki ete nde akufi atiki bana na ye il faut bayeba mais conseil na kopesa na ba joueur o batikali ndeti ba Cédric Bakambu ba Chassel Mbemba dans ba joueur ebele ka bambokani ba kimwa ki ba joueur ebele mais conseil na opesa na bango babi mutu alia ka place azo sala donc place ozo sala il faut olia tant ozo lia rapé il faut oyeba kete lelo na lie lobi pe il faut na bomba kolia kana désordre te donc obombi pe bana pe bazali tango ba para baluka ka pona biso bana tango le okufa lelo boye héritage etikali pona bana talasha nani mama le akufi akei eloko moko te o batikeli bana na ye bo toyebi te peut-être so tia sala tiango na kuzu ke batu bayeba te. Merci na suki na ngawana ka bana na ye alandela bana ye vraiment ba négliger pena mama le akeka boye ebela mbongo ba pesi wana soki ba pesa kikete ba traiter ba mema yata na poto wapi donc ba place ya ko mema eza ebele meta mutu déjà kufi mbongo ebele ezo ya ko bima na sima mais mbongo wana batira la ta ko pesa ngo bana batira la vivre nango. Merci Nasuki Nangana. Voilà, nous sommes de retour sur ces beaux plateaux de l'émission News de Kin avec moi Betty Masengula Queen Mada, la femme du patron, la journaliste internationale et professionnelle. Là, je pense bien que vous avez bien suivi les images de Tolo Barakara que image et lobby hein bandeko ba meke un peu copé ça peut impressionner na bango bana lemba o baebi mama le tongo ba lobby famille na ezo lela bana batikali en tout cas gouvernement peut et ça là quelque chose na liwa ya mama lende toyokaki to moni pe ba image ba photo et défilé ya maman Denise première dame na biso kene ko rendre visite na mwasi ya Rossi Chimanga. Le peuple gagne toujours. Oui, le peuple gagne toujours. Ndenge maman Denise alobi bana wana ya Rossi mi balé bazotinda bango na poto atinda pena mwasi na ye comme ça akende kuna débrier aluka vie et ozala bien pour l'avenir a bana wana po ese loko moko to bande ko déplorer na yango mboka na biso eyebaka valeur mutu kaka so mutu akufi eza malamu te. Eza malamu te faut kopesa mutu valeur tango azana na bon moy tango mutu osala musala na ya bien kopesa e valeur eloba ye moko edingwa loba ye soka kufi boyeli mbongo obimela mutu kopesa mbongo wana potango ana na bon moy azana na matete nanu gouvernement saleli eloko moko to monima o mbongo epesi e apolobi lobi so ba kufi ale boko moya ote aza monima na monde ya catch non. Donc et ça la ndenge moko même na ba joueur na biso na ba musicien ba artiste ba journaliste na mutu nyonso donc et ça la biso pasi makasi nde ba joueur na biso baza surtout mama la zaki négligé. Il faut qu'on se le dise hein zaki négligé lelo siko na komi na valeur et komi beaucoup bimisa mbongo ebele bongo pona okundae tandis que l'air azaki na bomo ya zo telengana ana lemba na ba GDA wazo senga ba 1000 francs ba 500 francs azo telengana na ba terrain méfait. Donc ils ont le comment vraiment malamu te et puis ça leçon na ba gouvernement na biso na ba konza mboka na biso boye ba kosunga mutango azana na bomoi et kozala vraiment
une chose de bien, une chose vraiment de meilleure. En tout cas, l'ingénieur Dave Moumama, merci beaucoup pour les images. Merci le papa de Joyce Davlin. Je pense aussi à la joie Amado Pichou na l'hymne national. Il y a Noël Kikiani na Kati à Londres. Moté ma maman Titi Kikiani. Salutations à Serge Julie Bindele na Suisse. Yo yebi masolo donc ndenge zalara donc betima c'est moi c'est là yazada maya lumuse ça na Suisse wana. Je pense aussi à champion Kayembe na Kenya Machenda Blaise Kava Igwe Chaleur bambote belé na Kenya bambote belé na bafana nga tout bisous à ma maman chérie maman Kati Bakisa et merci na Fondation Betima Sengu oyo toza toujours ba action tozo zelaka ka ba partenaire ba donateur ba membre toza na besoin na bino. Merci beaucoup et bisous à la sœur Julie Bindele, il est déjà na boira qui est na Suisse, la joie Amado Pichou na France, l'hymne national, hein, maman sociale, Gusta la Rose à maman Zouaka, donc Bambo Tebele. Merci beaucoup, on se retrouve à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Je vous aime beaucoup, des gros coucous à vous tous. Ciao. Bye.